Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio na biso ya Zoomel 1000. Lelo tozali na esengo mpona kopesa bino basango to ba émission na bino oyo bomesana kozela mokolo na mokolo. Ngai mama Rosalie lelo nazali na esengo mingi mpona koyebisa bino ete basango ezali koleka na kati na mboka na biso République démocratique du Congo. Pe basango ezali koleka awa epai biso ba diaspora congolaise esika tovandi awa na Europe. Nyonso tu wana ezali ba makambo oyo tokolobelela mokolo ya lelo mpona radio na biso ya Zoomel 1000. Bandeko babolingo boyebaka ete biso bakongole ndenge tozali kovivre na bamboka mopaya. Lelo moto nyonso tu azali koyeba eloko nini ezali koleka na kati na mboka na biso République démocratique du Congo grâce ya internet pe na ba information ndenge na ndenge tozali komona pe na makambo ndenge na ndenge oyo tozali kotala na liboso ya ba television na biso po ete lelo po moto akosa moto ezali mwa pasi. Na ntango ya kala nde ezalaki ete okomona okoki koyebisa moto likambo lobi ete tala kuna na Congo bazali kosala ba makambo boye mpo na bana mboka. Ozali na facilité ya kondima mpo na nini po ete na ntango wana tozalaki na possibilité moko te ya kozwa ba information facilement ndenge lelo ekomi. Po ete na mokolo ya lelo technologie et facilité ba makambo ebele yango ete bozali komona ba congolais bakomi éveillé pe ba congolais bafungwami na mwa makambo ebele. Po ete na ntango ya ex-Zaïre na bamoma ya kala ezalaki ete soki moto awuti Congo awuti na ntango ya kala ex-Zaïre soki awuti na Zaïre aye awa na poto ata azali kobuba bino na masolo ya lokuta bino nyonso tu bozali kokamwa pe kondima po ete ba information ya mboka na biso ezalaki limité. Mais lelo oyo yo kokosa lisusu congolais ndenge nini parce que lelo koki koyebisa congolais likambo mais directement bakoyeba te olobi ya solo to kosi à partir kaka information ekomi populaire na ba internet na banzela kilikili okozwa ba information nyonso oyo ozali na yango posa. Yango na omoni ete meme na bato oyo ba opposant congolais bazali kokoka lisusu kodrible ba congolais te na balokuta na bango. Soki ba meki boye toza na bango, soki ba kosi tokangi bango, soki pe bakei na lokuta yango na ndenge ya mosika biso pe tolandeli bango ti tokombitela bango na loketu. Wana ezali système oyo ebongi ete biso ba congolais il faut tozala veiller po ete 32 ans oyo tonyokwami eleki mingi mbala oyo totikela lisusu lokuta esika te ba congolais. Po ete ntango tozali kotikela lokuta esika lokuta nde ezali komema biso na kati na pasi pe na kati na mikakatano.
kasi lelo oyo avant ete tokɔta na kati na masolo na biso na kati na émission monene oyo tozali na yango mokolo ya lelo mpona koyebisa bapeuple congolais eloko nini oyo tobombeli bino nazali kosenga na papa Botamba kuna na régie meka otiela biso nano loyimbo moko ebongo nsima na yango tokontinue bamasolo na biso mpo ete nameka kotalisa na bapeuple congolais eloko nini oyo tobombeli bango na mokolo ya lelo tiela biso mondule ebongo nsima tozonga na masolo na biso après avoir koyoka mondule mpo ete tomeka nanu kokota na kati na ambiance mpo ete masolo ya lelo ezali kafukafu mpe masolo ya lelo bokoyeba banani oyo bazali koloba verité mpe banani oyo bazali kodistraire biso badiaspora congolaise mpe banani oyo balingi mboka tiela biso loyembo papa Botamba ebongo nsima tokontinue masolo na biso. Simonano osebango na bokabwa ilaka senza bomba ungali ya moya Afrika o ekotumbanga nelu nazwi shock ya bomwana aluke ozalaka se balenge o bolole ya bomwana nayokaki soni na bondela bolimwaki ezalata na ndoto luke na sutuka lolenge na yo sengaka na pongi bakola yongo na nzoto mobimba po botama na makambo ebele iteni na nzoto nzokozalaka parisien eske okozonga luke papai luke akei marie de mokoko akei Kinshasa oshashika akei feli wakomba akei Bonchamp jour de mukoko akoya ozalaka voya nguya na ala eske okozonga luke papai luke akei marie de mukoko akei Kinshasa oyashika akei feli wakomba akei Bonchamp Salama be yo fanina